wana eza lokola tozolongola Saint Paul bilamba po tolatisa yango na Saint Pierre tolingi yango te. Mboka ekozala libéré tolinga te. Tokozwa infiltration bandeko na ngai, infiltration na occupation ezali eloko moko te. Ezali eloko moko te pe kotikala ka kozala eloko moko te. Na kobosana te na koyebisa bandeko nyonso o balingi babwaka pati la belle na masolo na bango. Vraiment ezali mabete obwaki ndeko na yo kasi ekozala malamu avant obwaka ngai to mobali na ngai Goliath Black Mumbele esengeli okota na inbox na ye ya Black Mumbele okoti na box na ngai ya pati la belle otuni ngai vraiment bibwaka tolingi yango lisusu te ezali no bosangana kaka na bapaya yango parce que bapaya kamera zotinga makaka na kati ya bapoza na bis ba congolais to sala nini to travailler kana bango tolingi yango te. Yango wana occupation. Yango wana occupation. Même avant Kabila, Laurent Désiré Kabila akufa. Abengani ba Rwandais. Tangu ya bengani ba Rwandais. Abosana ki oyo soi-disant mwana na Kabila o aza sikoyo Joseph. Abosana ki ye. Et pourtant aya bosana ki Kabila. Na tangu wana Kabila zo travailler na bandeko na ye ba Rwandais. Baza ko infiltrer Laurent Désiré Kabila malembe ti yango moni bayaki ko poma ye. Yango ba occupé mboka lelo. Écoute la 2016 ultimatum ba prophétie ebimi ebele non. Lelo peut ko libérer Congo. Lobby okuna minute nyonso oyo ko pesa mia. Air nyonso oyo ko pesa mia biso Congo ko za la libérer. Eza loko ya mbangu te. Ko ebele za nango. Armée ebele armée oyo za na mboka eza ya bango. Armée eza na mboka eza ya ba Rwandais. Ba douane ba institution surtout ya Congo ba études nyonso ba université nyonso ya Congo eza na maboko ya bapaya. Munduki ba prometaka biso de bo prometaka biso wapi yango mais yo poko kiko kende ko luka munduki mboka noza occupé kende ko libérer yango ko linga to zela ba yela yo ba pesa déjà idée tant que nzela ya malamu ya ko libérer na munduki kende ko luka na biso to tonga résistance o likolo ya béton po banguna bazali ebele bakouta partout na nesilité vraiment 2016 o na ko souhaiter vraiment nyonso ekende malamu to landa biloba te biyoka te soko za na position tikala na position na yo bundela mboka na yo ekozala malamu pona yo. Ote bana ya Congo nyonso bisika oyo buzwami ezala na Europe, Amérique, Asie, Australia pe na kati na Afrika bambote na bino. Lelo tozali le 31 décembre 2015 kala mingi te tozali kokota na 2016 kasi na lobi tokoki kokota na 2016 boye te sans tous rappeler oyo surtout esili koleka na kati na 2015. Eleki malamu 2015 to eleki malamu te. Vraiment ezali pasi pona biso peuple congolais ba ane nyonso o tozali kolekisa na kati na Congo ezali koleka ya malamu te kasi yango na lobi ete lokola tozali kokota na 2016 to lobela oyo ezali ya 2015. 2015 pour la biso peuple congolais eleki malamu te bandeko na ngai. Eleki malamu te na kati na mboka pe na libanda ya mboka. Toko bana janvier le 20 le 21 et le 19 le 20 le 21 bandeko na biso o to bengi ba opposant ba bimisaki bana na biso na libanda pona ko telemela loi oyo to bengi électoral oyo evandi na kati ya constitution ya Congo. Elobi ete président soki asali mandat na ye mibale esengeli na ye alongwa atika place epa ya muninga mususu. Alors tant que bamona ki ete Kabila azali ko kenema azali ko sala azali ko milo bateke akopesa akosala troisième mandat te yango babimisaki peuple libanda. Peuple tango abimi libanda po akotelemela loi wana bandeko na ngai totali bilan balobi bayebisaki biso ete bato bakufi plus de 25.
mikolo eumelaki te baye kodécouvrir charnier ya maluku na kati ya charnier wana baye kotala plus de 425 bandeko na biso oyo babimaki le 19 le 20 baboma bango ezalaki na charge ya baopposant baliwa wana nyonso kasi tomoni ata suivi moko te ya bamort wana na part ya baopposant na biso tomoni ata suivi moko te ya bafamille ya bandeko na biso oyo bakufaki na part ya baopposant mosala ya baopposant wana na Congo ezalaka nini bandeko na ngai toyebi ete soki ozali opposant malgré président azali na mboka ndenge tomonaka na libanda awa tovandi baopposant bazosala mpe bamisala bazosala baentreprise bazoede aussi le peuple na makambo ebele bapeuple oyo bavota bango na ka na biso na Congo opposition mosala nango ezalaka nini bato bobimisi libanda le 19 le 20 le 21 suivi na bango ya liwa wana toyebi suite nango te bafamille na bango ya bato bakufaki toyebi suite na bango te ata mutu moko takenda kotala bango bato ya Brazzaville bazongisa bango tomoni ata opposant moko te bato bavota bango baopposant wana basalelaka bango ata eloko moko te au juste musala ya baopposant wana ezali nini kaka soki élection ekomi après na sima baya bovote bango me bavotaka mutu oyo asalaka mutu oyo afonda soki ofonde te me eza teke ekokoma président nde okofonde non tangu bandeko na biso wana babimaki basili koboma bango na tangu wana Rouberwa oyo aza rwandais asaleli bango voyage asaleli arrangele bango voyage na kati ya États-Unis bakendaki kosala nini na kati na États-Unis tangu loi wana électoral eleki Sénat approuvaki yango na tangu wana makambo nyonso esilaki me tomona boye na nsima IDPS aye kosenga dialogue tokende dialogue ezali lokola nini ezali lokola ke bato oyo nyonso bakufaki le 19 le 20 le 21 baza na bango na tina te tina oyo babimelaki ezalaki nango na tina te ifalaki pa babima kutu babima na bango mpo na nsima bino bokende kosala dialogue bandeko na ngai tovandi mokie baopposant basali Sainte-Thérèse bolimbisi mpona se trompe na bungisi mwandambu na nsima ya mikolo mwa moke basali opposition dynamique oyo esangisaki bango nyonso baopposant wana apres na nsima babengisaki bato na Sainte-Thérèse babima baya bapesa discours bato bayaki mais en tant que baopposant combien de personnes combien de bato oyo bayaki na bango bazalaki même pas plus bazalaki même pas bolimbisi bazalaki même pas 3000 bazalaki moins de 3000 bazalaki Fayulu Mokia ba Kamere bazalaki belé na ebele wana basanganaki mpo basala dynamique d'opposition mais ebimiseli bango moins de 3000 personnes
Et pourtant na Congo na Kinshasa wana toza na 9 à 15 millions d'habitants. Babimisi kaka moins de 2-3 000 personnes à Libanda. Ils allaient échec. Ils allaient complètement échec, bandeko. Na nyoso wane le kanaki, totali le 19, le 20, le 21. Toye kozwa IDPS abengisi dialogue. Toye kozwa Saint-Thérèse. C'est-à-dire, RIDPS yako bengisa dialogue. Ba combattant. Ba sepela kite. Ba silekeli IDPS. Pourquoi? Tozala ki na yo aw. Tomemi on avait l'élection. O sengi ba vérité des urnes. O bengi Kabila Rwandais. Kaka ye mutu yango. Okende ko senga ye dialogue. Ezali malamu te. Na tango wana bazoki décision ya kokunda politique ya Etienne Tshisekedi abandikala kokosa peuple congolais. Tango baye kokunda yango ezalaki le 28 août si je me trompe pas 2015 bakundi politique ya Etienne Tshisekedi kokunda bakundi yango esengaki ete emema ba combattant nakati ya colonne po basangana ba former eloko moko basala eloko moko boye oyo ekoki kozala malamu mpona bango c'est-à-dire basangana ba combattant nyoso bamonaki ete ezali malamu mpona biso tosangana. Na ntango wana ba combattant bakendaki na colonne bandeko na ngai mwa nungu ebimi kobima nungu ebimi esengaki ete bandeko mosusu bakende na gauche bandeko mosusu bakende na droite vraiment bino nyonso boyebi eloko elekanaki na kati tokoki kokota na mozindo te tokoki kotanga bakombo ya bato awa te. Na ntango wana ntango baopposant oyo tozali na bao tozobenga bandeko na biso ba soi-disant opposant bayoki ete parce que ntango bakombato bauti na colonne YouTube ekomi kosala na ntango wana tokendaki kosangana kuna tokendaki koyokana po tobimisa mokondi po tosala boye ebimaki na minoko na bango moko la plupart na bango bazali koloba tokendaki po tosangana. Alors baopposant soi-disant baopposant tango bayoki ete bakombata balingi basangana baforme eloko moko boye bango ba rapidité c'est-à-dire basali récupération wana yango ekomema bango na Front Citoyen 2016. Front Citoyen 2016 bandeko nanga esalami pourquoi? Esalami pona ko casser bosangani oyo ba résistant bazalaki na yango balingaki basangana bakoma na unité entre bango yango bango c'est-à-dire na kati ya réunion wana ya colonne ba espion bazalaki kaka ba combattant bayaki ba pesi nouvelle et pas ba opposant wana po wana combat bato ba opposant et comme nango bato ya bato o wana za mutu ya mokia o wana za mutu ya fayulu o wana za mutu nini mais aza ko benga combattant résistant ba pesi ba nouvelle na bango ndenge zalaka po partout ba espion azalaka mutu azotanga kombo o Kabila Kanambe mais aza na espion atanga makomba Kabila Kanambe Hippolyte Kanambe mais aza na espion. Alors na tango wana ba betaki ba singa na bango pa ba opposant na bango yango lo monitina Front Citoyen 2016 ebimi. Front Citoyen 2016 na uti ko ba ebimi pona nini ebimi esalami pona ko casser unité oyo elinga kesangisa ba combattant ba bimiselo ko moko ya malamu pona bango yango moni ba yembana moko na oya bango kaka même eloko po au Front Citoyen oyo ba soi-disant ba opposant basali ezaka ke eloko o ba combattant balingaki basala mais bango ba yeba casser yango sikoyo eloko ni yembana munoko na bango unité eloko ni yembana munoko na bango unité veut dire balingi que avec ignorance je dis bien ba congolais ou bien ba résistant ou ba na ignorance baya basa dere c'est-à-dire
po ba casser eloko oyo tobengi résistance. Biti na bango eza wana. Na kati na yango le fondateur ya Front Citoyen 2016. Na ye kotanga kombo yango po mutu moko akopekisa mutu atanga kombo wana azali te. Front Citoyen 2016 esalami na bapaya oyo tobengi ba kamitatu. Eza mawa pe pasi mingi komona kamitatu awa na kati ya diaspora pe avandi pe liboso bandeko ya kobombana. Mais lelo yo ayena publiquement, ça veut dire il y a les espions au combat. Parmi ba combattants ba espions bazali. O ba sira ki bango sécurité, ba sira ki ba mi ewanga tamboli partout awa ta combattant moko ta kangiye. Ça dit ba sira ki bango sécurité. Pourtant au Front Citoyen 2016 et bimi. Et le copiso to éviter mais faut te étonner. Mais il y a les autres oh bazo ko s'agiter oh bazo kamoyangote et ça passe peu mawa mutu oh ayebi likamute pourquoi agitement pourquoi et ça le quoi dit pourquoi bazo ko s'agiter non. Ils ont un peu de s'agiter. Si tu veux être, ce que l'on s'adhérer na parti moko bobe na groupe moko bobe, tu es libre, mais il faut laisser la résistance tranquille. Botique à la résistance. Botanga ka komba résistance te. Olingo s'adhérer na Front Citoyen. Côté la Front Citoyen na yo, mais tika la résistance tranquille. O bazali ko bunda. Contre Kamitatu, contre Kamere, contre Katumbi, contre tous les occupants. Oh, bah, na kati ya mboka na biso ba vandi, ba pikami, ba lobi ete tokolonga, awa te to ekokuta biloko ya kitoko, awa to ekokuta kolia ya malamu, to kuti mbongo, to kuti basi. Toza wana pona kokombotre bango jusqu'à ce que bazolo na biso ekotiana ekolala na se. Front Citoyen 2016 bande konangai ezali eloko esalami epa ya bapaya. Ezana ba leader na yango. Mais pour tromper la vigilance ya peuple congolais, bazu yango balobi ete Front Citoyen ezali na mokondité. Eloko nini ezali koleka epa bande kona biso bazali ko bima ko benga bato basa dere na kati ya Front Citoyen bazali kolobela toujours unité. Mais unité bande kona ngai. Premièrement na lubasala ka yango na mutu oyo boza na ye makanisi moko idéologie moko. Musi na mobali soki bovandi na kati na ndako. Boza na idée moko te e ko simba te. Il faut mutu pobo sangana na ye, il faut boza na idée moko. Ba opposant wana baza na idée ya kokende be élection. Baza na idée ya kotia Kabila comme sénateur ya vie. Baza na idée que Kabila longwa acha mutu mususu ya PPRD apesa na bango élection. Obongo soka tie Zoé. Obongo soka tie Jeannette. Obongo soka tie Ruberwa. Obongo soka bisengima na tiki ki police na ye aye na kati ya akomi chef à PPRD. C'est-à-dire bovana na bango. Eza trahison moko ya munene. Eza trahison ya munene. Oh tokoki jamais kondima yango. Mais boza libre mutu tout aza libre ko sala oya lingi. Deuxième unité. Oh tokoki ko sangana na yango te. Tokozonga na kati na Bible. Po mingi faut tozongisa bino na kati na Biblia po yango nde vome zali ko talisa biso makambo oni soto zali ko leka na kati na mokili. Soki totali na Somme chapitre 1 verset 1 tina 3 na kati kuna balobi nini esengo na mutu oyo akovanda esika moko na munguna te pe oyo akoboyaka koyoka toli ya batu ya mabe. Mutu ya mabe awuti na ye na mboka kuna ba opposant baye bapesi bino ide moko mbala moko bosopani na yango boyebi ete baza bato mabe na côté social, na côté politique, na côté makambo tout oyo leka na Congo baza ba innocente.
tolobi na biso lisusu résister contre les diables akokima musika na bino yango tobengi résistance. Résistance eza lokola tozobunda na satana. Satana azali na mbongo, satana azali na basi, satana azali na bombengo nyonso oyo ezali na kati na mokili oyo. Alors pour résister contre diable wana esengeli na biso toboya mbongo na ye, toboya corruption na ye, toboya basi na ye, toboya nyonso oyo ezali kopartenir na diable. Na ntango wana tokolonga ye. Bandeko na ngai, naza wana te mpona pekisa mutu, kasi peuple congolais tokanisa touti wapi toza kokende wapi. Résistance eza honore ngwanda te. Peuple nyonso na mboka nyonso faza la patriote ya mabele na ye. Tango yoki ete mboka na yo ezali occupé, mboka no ezwami na maboko ya bapaya, esengeli omona Congo otelema obundela mboka na yo na motema moko. Boya eloko nyonso oyo ezali ko appartenir na diable. Diable aza abongo makana lolenge nyonso. Soko ozali kotambola na molimo na Nzambe te, diable wana akomela yo. Okozanga meme na esika ya kokimela, okozanga meme lisiki mutu akoyede yo, okozanga nyonso. Po ozalaki mbangu ya kozwa biloko ya diable. Bandeko na nga, vraiment si j'ai onaki nango, on a lingaki na beta, ezalaki vraiment pour la fin de l'année, qu'on explique le peuple congolais, qu'on ébisse le peuple congolais, occupation, infiltration, et là qui si nini, différence nini, ezali na biloko wana mi balé, tozali komona bandeko na biso mingi, misusu bazali ko bima vraiment congolais, to komi ko lakisaki mutema mabe na biso. To komi ko lakisaki tozalaka mabe, to bundaka contre honore ngwanda te. Soko ozo bundisa ngwanda, ozo bundisa mboka na yo. Kongo eza na maboko ya bapaya. Ezala ngwanda lobaki ide ya munduki, ezala lobaki makambu ya munduki. Mais lelo soki ngane na pesi yo likanisi, ah mon frère, toko libérer Congo la munduki. Faut luka wa minduki. Alors yo siku vanda na yo, ozela kaka ngai pati la belle na yela o munduki na kene ko libérer mboka non. Ba ide za la kepa ya mutu, eza lokola mutu azopesa ba ide, mutu mususu azokoma. Yango na moni basalaka histoire. Pati la belle azoloba, yo ozokoma, mutu mususu akoya na biki, mutu mususu akoya na papier, c'est ça. Et ça la makasi ya batu. Mais bino bokoma kala munoko na bino munduki bapometaka biso te. Bopometaka biso wapi yango. Mais yo poko kiko kende ko luka. Luka munduki mboka noza okipe kende ko libérer yango ko linga tozela ba yela yo. Ba pesa o déjà idée. Tant que vous nzela malamu ya ko libérer na munduki kende ko luka. Bolingi te, bolingi loko soto ya facile. Ina facilité nyonso. Mais boye baka. Un jour, bokozalaka jugé. Nazongi na sujet na ngai ona uti koloba ya occupation pe infiltration. Différence nini ezali na kati. Tokozwa infiltration bandeko na ngai, infiltration na occupation ezali eloko moko te. Ezali eloko moko te pe kotikalaka kozali eloko moko te. Na kopesa exemple. Moyibi po moyibi ayana no liboso na ndako na yo aya ko yiba yo esengeli na ye ayana nda a infiltrer yo. C'est-à-dire asala infiltration na sasi nini ayeba ovanda ka ndeni na ndako ngo ba chambre eza place nini, cuisine eza place nini, eloko besoin place nini, après na simakei ake ko se préparer
yango akoyamba na moko jour yango koyiba yo jour oyo akoya koyiba yo yango tobengi yango occupation mais jour oyo azosala baplan wana nyonso eza infiltration. Exemple ya mibale soki moto alingi akende koyiba na banke na kati ya banke okomona batindi nanu moto aya koinfiltre ayeba botiaka mbongo wapi ayeba place nini nzela nini bakokimela ntango bakoyeba nyonso tu wana na nsima nde okomona bayibaki na banki moko boye bayaki mbala moko te bayaki mbala moko te basalaki baplan ekoki mpo kozwa 10 ans 20 ans 30 ans. Exemple mosusu mwasi oza na mwasi na yo ntango bozali fiancé ntango yo na mwasi na yo bozali fiancé mwasi aza nanu okipe te mais sengeli mobali oyo yeba caractère ya mwasi wana oyo etidiaka ese toloba eza étude observation yango tobengi infiltration eza observation étude moko oza kosala yango na eloko moko boye olingi oyiba ubi olingi ozwa ubi olingi obala ntango sikoyo mwasi wana akoya kobala mobali mosusu aye kolinga ye akoloba nini papa vraiment naza occupé olimbisi naza déjà occupé c'est-à-dire akomi na mutu oyo azwi ye engagement akomi na mutu oyo akomi ya ye yango wana occupation. Yango wana occupation. Même avant Kabila, Laurent Désiré Kabila akufa abengani ba Rwandais tangu ya bengani ba Rwandais abosanaki oyo soi-disant mwana na ye Kabila oyo aza sikoyo Joseph abosanaki ye et pourtant aya bosanaki Kabila na tangu wana Kabila zo travailler na bandeko na ye ba Rwandais baza ko infiltrer Laurent Désiré Kabila malembe ti yango moni bayaki ko boma ye yango ba okipe mboka lelo tango même bamindele ba ya na kati ya Congo ou bien na kati ya Afrique basala ki infiltration eloko tout faisait infiltrer avant ya ko yiba sinon te ba ko kango mbala moko il faut oye ba place ni ozali ko kende ba yeba ki déjà ba Rwandais basala ki biso étude ya moulayi observation ya moulayi ba yeba ki peuple congolais azalaka ndenge nini alingaka mbongo peuple congolais lokoso ya mbongo peuple congolais alinga basi peuple congolais alingaka moninga na yete yango moni na sima balobi bon eza facile pona kozwa bango yaki kozwa biso na occupation yango na yango zomona tozobunda la résistance à résistance ezo simba vraiment te bandeko na ngai ezala bandeko mingi bazoloba bazoyela biso ba dictionnaire batangisa biso infiltration na occupation eza pasi mingi kokanisa te lokolo yebi français nde okomi mayele eza na batu oyo atanga meme pa akoki kolongolo na paso oza nango mpo okamwe ntango nzambe asalaki mokili asalaki baekole te ekole esalami na maboko ya motu bongo bato akala bande kovivre ndenge nini bato akala bande kovivre ndenge nini Moïse ntango abimisaki bana Israel na kati ya Egypte mayele wana azoka ngo wapi azoka ngo wapi eutaki epai ya nzambe nde mutu apesaka mutu mayele eza ekole te botika kotia peuple congolais na distraction. Le pays est occupé. Toza wana po to sangana biso ba résistant ba oyo bazana idée moko ya ko bengana ba paya po ba kende papo Kabila vanda akoma sénateur à vie to boyi yango to lingi yango te. Oh no bosangana kaka na bapaya yango parce que bapaya kamera zo tingoma kaka na kati ya ba opposant na bis ba congolais to ça nini to travailler kana bango to lingi yango te
wana eza lokola tozolongola Saint Paul bilamba po tolatisa yango na Saint Pierre tolingi yango te. Mboka ekozala libéré tolinga te. Likambo mosusu nalingaki naloba etali soulèvement populaire. Soulèvement populaire oyo tangu ebandaka ezalaki eloko moko esalamaki ete poto bengana occupation na kati ya Congo. Yango bandeko babimisaki eloko oyo tobengi soulèvement populaire pona ko bengana po ete peuple congolais azwa conscience abenga mboka neza occupé abengana bapaya oyo bazali na kati na mboka na biso. Kasi eloko nini toyaki komona toujours système ya récupération ba opposant ba récupérer yango na article 64 bango pe babengi yango soulèvement populaire. Na uti koloba sikoyo diable azali ko se déguiser na ange ya lumière. Soki bino bolobi boye bango bazui yango ba étudier ba yeli bino boye. Mais ba bimisi yango lokola eloko moko. Mais soulèvement populaire oyo ba résistant na soulèvement populaire oyo ba opposant ezali eloko moko te. Bango bazali ko sala soulèvement populaire selon constitution eza na kati ya Congo article 64. Kabila suka tosi yango te na sens nini keno abenga atosi yango te. Soki Kabila atosi yango te ba peuple ba telema ba benga na ye. Soki Kabila atosi yango avandi. Libela sénateur à vie. Yango objectif vende kuna biso. Sikoyo soulèvement populaire eza eloko moko bazo calculer bino soki akeite abimi akobima akende wapi foto na bango ti soki botali soulèvement populaire Kabila okende wapi mbongo ebele za nango armée ebele armée oyo eza na mboko eza ya bango armée eza na mboko eza ya ba Rwandais ba douane ba institution surtout ya Congo ba études nyonso ya ba université nyonso ya Congo eza na maboko ya bapaya. Eza na maboko ya bapaya akokende wapi? Alors soki Kabila ndimi kovanda pembeni azui zoe atie na tango wana bango bakovanda banani bakotika na soni bila bamalanda ngombe o bozali kolanda bango na sima boko changer toujours maloba mais bakosaka peuple te bakosaka peuple te boko tikala ka pe kokosa peuple congolais te boko tikala pe kokosa peuple congolais ata mokolo moko te. Yango sujet oyo nalingaki naloba pona mokolo lelo ezalaki ndenge na bantu bandi 2015 na kati ya Congo toye kosukisa na libanda ya Congo vraiment bandeko na ngai Congo ekoki kozala kaka libéré na 2016 te non ekoki kaka te 2016 ultimatum ba prophétie ebimi ebele non lelo pe tokoki ko libérer Congo lobby okuna miniti nyonso oyo kopesa mia air nyonso oyo kopesa mia biso Congo ekozala libéré eza eloko ya mbangu te eza lokola bapesi yo fumbwa parti la belle na kabeli yo fumbwa eyo kozwa fumbwa okekaka kolia bongo non fumbwa esengaka ifo kotia yango mwamba ifo kovandisa yango na moto ifo kotia yango mafuta ifo koluka Thomson to pe mungusu otie na kati ya fumbwa biloko wana nyonso soko esangisi osangisi yango na fumbwa yango fumbwe komi fumbwa sa fumbwe koki kozala fumbwa te bandeko na ngai tozali kokende presse mingi banguna bazali koyeba ba position na biso yango moni biso tozotikala belese na échec bazali kosala tout ba récupérer tozali kotikala toujours na échec vraiment ezalaki ngai parti la belle pona mokolo na lelo tokomi na suka ya masolo na biso na koyebisa na peuple congolais vraiment bolanda batu bolanda bilanda landa te le pays est occupé bo changer yango position te partout ezalaka na batu oyo bazalaka contre na kozonga mwa ndambu na lisolo oyo na likambo oyo etali article 64
o Kabila soki atosi yango te bako benga na ye mais nani azolo baki bako benga na Kabila soki atosi article 64 te ezali nani Katumbi Kamitatu Kamere bango nyonso baza étranger na kati ya constitution wana na nationalité na bango est-ce que baza kotosa constitution wana po baya kobenga na mutu oyo babengi Kabila azotosa constitution ya élection te non tadi bazo tambwisa bino parce que bango moko bapaya Kabila mopaya azo bazo baketo kobenga na mopaya wana pona nini po avanda pembeni alors biso bapaya mususu toyande kozwa mboka mais non bazo tambwisa peuple congolais bitambwisa tambwisa oyo vraiment ezali erreur monene pona biso même Bible elobi soko lingo tonga ndaku na yo tonga yango likolo ya libanga likolo ya béton potango mupepe ko uta nord uti sud uti est uti ouest ekweisa ndaku wana te esenge na biso to tonga résistance o likolo ya béton po banguna bazali ebele bako uta partout na nesilité vraiment 2016 o na ko souhaiter vraiment nyonso ekende malamu tolanda biloba loba te biyoka yoka te soko za na position tikala na position na yo bundela mboka na yo ekozala malamu pona yo vraiment bambote na bino nyonso courage na ba résistant ba o baza toujours kopika pona ko libérer mboka un jour ezali soki toza koloba un jour ekokozala pe lelo ekozala lobi okuna toza mbangu te tolobi ete non totika Kabila diriger non on n'est pas pressé eloko ya mbangu esimbaka kaka te vraiment bambote na bino nyonso bisika oyo bozwami na kobosana te na koyebisa bandeko nyonso o balingi babwaka pati la belle na masolo na bango vraiment ezali mabe te obwaki ndeko na yo kasi ekozala malamu avant obwaka ngai to mobali na ngai Goliath Black Mumbele esengeli okota na inbox na ye ya Black Mumbele okoti na box na ngai ya pati la belle otuni ngai vraiment bibwaka tolingi yango lisusu te ezali nango mabe te mais tolingi lisusu te vraiment bandeko na ngai 2016 ya malamu tokokanisa bandeko na biso nyonso o basili kokufa tozana bango elongo vraiment botika na malamu tokomi mbala ya sima au revoir.